atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Yabino yango bolingaka mingi eza bongo info lingala journal ya peuple pour la peuple mbote. Nabino bisikanya stu bozwa mito fongoli basango na biso pona kotasa ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki journée à RDC na Expo Doha 2023 nyonso elekaki mokola mardi 5 mars et pa iwapi a solo la kipe na bato ya ndenge na ndenge héritier mapindemi apesi bino ba détail. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a silisaki mission na ya mikomi bale na Doha na Qatar et pa iwapi abetaki masolo ya ndenge na ndenge asalaki tête à tête na émir ya Qatar pour na masolo oyo etali ba question ya coopération bilatérale ya investissement. Chef de l'État a profité ki na présence na Doha pour na participer na journée ya Congo RDC oyo ezali célébré na cadre ya Expo Doha 2023. Green, désert, bitter, environnement ezali foire moko exposition oyo ezali placé na sous-thème na yango la promotion d'une agriculture et d'une horticulture durable verte pays ba respectuer ya environnement na monde moko en pleine lutte contre le réchauffement climatique. Na occasion oyo président Tshisekedi a visité ki pavillon ya RDC oyo ezali ko exposer ba richesse naturelle ya mboka na biso pe ezali ko talisa rôle moko makasi oyo RDC azali ko jouer pour la préservation ya climat mondial. Madame Valérie Lusamba Kabeya, ambassadrice ya RDC na Qatar, alobaki boying exposition ya Doha ezali opportunité oyo epesami na bamboka nyonso ya mokili pour na kotalisa ba progrès na ba domaine ya agriculture pe horticulture pe abakisaki ke pays en voie de développement to saisir occasion to opportunité oyo pour na kotalisa ke au-delà ya agriculture ba culture pe ba richesse na biso ezali natina wana bomoni pavillon oyo ezali bongo kotalisa ba richesse ya République démocratique du Congo. Enfin ambassadrice ya RDC na Qatar atalisaki nécessité ya ko entretenir ba bonne relation bilatérale et longo na mboka oyo eyambi bango. Qatar ezali différent na ba approche mosusu ezali mboka moko ezali très riche ezali komema likolo ba valeur na yango pona RDC ezali opportunité ya kokolisa bondeko elongo na mboka oyo yango bomoni présence na biso awa ndenge ambassadrice ya RDC atalisaki. Expo Doha 2023 ezali bongo na Qatar le 28 mars 2024. Sur place na Qatar, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abeta kipe masolo na son Altesse Tchèque Tamine Bin Hamad ba dirigeant nyonso mibale ba élargissa kipe masolo na bango na ba délégation respective na bango héritier mapindemi apesi bino compte rendu. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo elongo na son Altesse Tchèque Tamim Bin Hamad Altani émir ya Qatar. Boye ba dirigeant mibale ba élargissaki séance de travail na bango na ba délégation na bango respective tango ya masolo oyo ezalaki question ya ko passer en revue ba protocole d'accord oyo ezala signé entre Qatar na République démocratique du Congo et l'Ekimbula mibale. Ba question mososo mingi oyo etali ba investissement yango ezalaki pe abordé.
Emir Tamim bin Ahmad Al-Thani pe président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo batalisaki posa ya kokolisa ba relation bilatérale entre Qatar na RDC. Liboso ya bapanzi sango vice-premier ministre pe ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a participé na séance de travail Oyo a déclaré ki boye baye ko relancer coopération elongo na Qatar basinyaki série ya ba accord elongo na gouvernement ya Qatar ezalaki bongo temps ya kosala point pe concrétisation ya ba accord Oyo pe ko relancer coopération mingi penza na Oyo etali mise en œuvre et ensemble ba projet Oyo bango nyonso bayokanaki elongo na moninga na ye ya mboka Qatar babandu industrie pe bango bayokanaki ba organiser ba session spéciale ya commission mixte RDC Qatar Oyo eko se tenir normalement na ville ya Kinshasa de manière et permettre baye bana kotia na mesa pour na ko évaluer pe ko sala ba proposition mosusu elongo na ba gouvernement na bango ndenge atalisaki Christophe Lutundula azongelaki ba projet Oyo ezali kolobela secteur ya transport na RDC elongo na homologue na ye ya transport ya mboka Qatar boye bango baza na 4 dossiers pour na Oyo etali convention pe bango basinyaki pour na ko accorder ba droit ya trafic na Qatar Airways bango ba souhaiter que convention Oyo ezala déjà na application d'ici au plus tard mois ya juin 2024 boye deuxième convention elobeli mingi Port ya Matadi Oyo eza na série ya ba formalité boye esengelaki eye bana kozala accompli nyonso esalemaki pe amonike avant fin de l'année mosala Oyo ekobanda po na modernisation ya port ya Matadi ndenge chef ya diplomatie congolaise atalisaki pona Oyo etali aéroport ya Njili vice-premier ministre pe ministre ya affaires étrangères alobi ke eza na ba signaux moko positif Oyo bango basali déjà moto na rapport na ye ya chef d'état na bango akoye bana ko recevoir ba instruction ya suka. Dans son cour constitutionnel assigné qui mardi 5 mars pour na trancher na 8 affaires Oyo ezolobe la conformité na constitution pe interprétation ya loi fondamentale par rapport à la décision ya CENI le 5 janvier 2024 Oyo ezolobe la annulation ya ba élection législative provinciale pe communale pe ba suffrage ya na ba centre misusu encore une fois de plus héritier Mapindemi. Cour constitutionnelle assiégé qui mardi 5 mars pour trancher 8 affaires Oyo ezali kolobela conformité ya constitution pe interprétation ya loi fondamentale par rapport à décision numéro 001 bar CENI bar AP 2024 il y a le 5 janvier 2024 Oyo ezali kolobela annulation de l'élection législative provinciale pe communale pe lisusu ba suffrage na ba centre pe ba bureau de vote mosusu parmi ba récurrents Bobo Boloko Bolumbu Bakonga Willy Mawili Antoinette Kipulu Ngandu Yannick pe lisusu ba regroupement politique agissant et bâtissant Abena Mokuse Alliance pour l'avènement du Congo prospère et grand AACPG na Mokuse pe Alliance des alliés pour la convention AAC boy haute cour a se déclaré qui incompétente pour examiner ba différentes affaires Oyo pambate ezali likambo etali ba contentieux électoraux Oyo ezalaki déjà traité na Oyo etali ba législative nationale cour constitutionnelle et longo ba décision finale nyonso kozala rendu public le 23 mars ezali koya pona maloba na ye pona Oyo etali requête ya Safiri Nganzi pona interprétation ya article 103 alinéa 2 ya relation Oyo ezali kolobela article 5 alinéa 1 Oyo ya constitution article 103 alinéa 2 pe ya loi fondamentale ezali kotalisa ke mandat ya député national ezali kobanda na validation ya pouvoir et pas ya assemblée nationale pe ezali kosila na installation ya nouvelle assemblée nationale nzokande article 5 alinéa liboso ezali kotalisa ke souveraineté ezali bongo et pas ya peuple pouvoir nyonso et outil pas ya peuple pe azali ko exercer directement na voie ya référendum pour ba élection indirecte pe lisusu ba représentant na ye natina wana cour constitutionnelle aranda ki pe are mususu pour na kotalisa polele ke lokola CENI a organisé nanu l'élection te na territoire ya Rutshuru Masisi pe ya Kwamouth na province ya Mai-Ndombe et sengeli na ba député Oyo bazalaka élu na 2018 bako siéger na Assemblée nationale kino CENI a kozala en mesure ya organiser l'élection na territoire ya Masisi Rutshuru na province ya Nord Kivu pe na territoire ya Kwamouth na province ya Mai-Ndombe.
ABC Suite Hotel ba présenter qui ba appartement na bango pe ba annoncer ba programme na bango ko banda jeudi ti dimanche na ABC Suite Hotel. Mwana sika ye oyo akangile mbakwanti coin ABC Suite Hotel, chef d'œuvre ya mwana mboka Victor Bosokwe kaka, les fils du pays bobenga ye leader des jeunes, toujours na empreinte ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours na vision na ye côté social nde atelemisi mobange na immeuble oyo ya 5 niveau mokoka ndenge boza komona bomesana nango ABC Suite Hotel awa na commune ya Lemba boya en marge ya inauguration nango bazwaki mobange na visite ya inspecteur général des finances adjoint chef de service Victor Batubenga bourgmestre ya commune ya Lemba pe commandant commissariat urbain ya Moamba, les commissaires supérieurs principal Freddy Lifenge ye moko les jeunes leaders aux empreintes de Fachi Victor Bosokwe kaka azalaki na bango elongo ba visitaki ba appartement ba chambre salle de fête pe misusu bondi melangai que après visite oyo soko tali bango na bilongi ba komaki se moite sourire aux lèvres pour na côté la bijou un Victor Bosokwe asali boy inspecteur général des finances adjoint Victor Batubenga pe bourgmestre commune ya Lemba balelisaki lokole bomoni ngai awa na yeko pesa mokako swa na ABC Suite parce que ezali bébé la biso ya sika botami to yeko pesa ye mokako swa po kende liboso po te makambo nyonso ezala bien bapaya nyonso bakoya kolala na hotel ABC Suite o bakoya na lunch bar o baya kosakana awa tozana eliki ete bakoya kokuta kimia na esika oyo et puis bakobeta maboko pona nini te to mekampe koyebisa pe baninga mususu bandeko mususu batikali o bazana posa ya kotia misolo po sala musala baya na Lemba puisque bamoni exemple ya malamu e bandi na Lemba. ABC Suite eza investissement ya munene batebele baroza misala et j'espère que barosala tout pour ba mériter misala wana. Et misala ezali eloko moko chef de l'État Fachi alukaka. Tango akomaki mokonzi alobaki parmi bilo na osala esengeli bana mboka bazwa misala. Donc na ndenge Victor a investir en fait a épaulé chef de l'État na objectif na ye ya ko créer misala et puis bourgmestre azana rosepela. Bato ba osala ba refuta paku ba recette ya commune Lemba ekomata. Bosi après visite ya ABC Suite Hotel ba visiteur ba signaki livre d'or. Ah Victor Bosokwe kaka, les jeunes leaders aux empreintes de Fachi, les locaux qui si vision à mokonzi ya mboka na création d'emploi bana mboka bazwi misala kitoko tolo balisusu nini soki kopesa mokakosate te wumela chwa. Na couloir à religion Bosimba ke dimanche 5 février nde ezalaki clôture ya tout premier séminaire biblique oyo ezalaki organisé na culte francophone ya paroisse le Mbagar kuna na Kinsenso héritier mapine miladi landu bazaki simasima na compte. Et bandaki mokolo ya lundi 19 février et outi koleka premier séminaire biblique ya culte francophone ya paroisse CAC le Mbagar 1 na commune ya Kisenso. Yango ezalaki bongo clôturé dimanche 25 février 2024 na culte d'action de grâce oyo esalemaki na occasion. Orateur ezalaki révérend Philomène Umba ye autaki na paroisse francophone ya Matadi pour na animer pendant une semaine séminaire oyo. Thème nango ezalaki malgré la loi le ciel peut tout changer malgré mobeko kasilola et koki kobongo la makambo nyonso boye l'homme de Dieu a révélé qui message na ye atiraki yango na livre ya Esther chapitre 4 verset 16 à 5 P1 verset 2 alobelaki pe épître ya Paul et pa ya ba Galate na mokanda ya Galate chapitre 5 verset 1 à 2 alobelaki basine du temps oyo ezali bongo parmi ba délivrance mosusu oyo ezali projet monene ya Nzambe pona ba chrétien na arrivé ya Jésus-Christ asalaki bongo na ba oyo akomisi bango ba héritier ba ye kosilisa contestation ndenge pasteur Umba asoliniaki na mbula makasi ebandai kobeta ba applaudissement ba fidèles ezalaki vraiment au rendez-vous oyo bayaki ebele pona circonstance pe bazalaki ba invité ya ndenge na ndenge bayaki pe bayambamaki kitoko pona koyoka message après prédication elandisamaki na mot de circonstance ya évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu ye encourageaki ba frères pe ba sœurs oyo bayaki na culte oyo ezali ko exister paroisse oyo depuis 1984 na ngambo mosusu
mosusu a félicité qui pe a remercié qui révérend Philemon Umba pour na ko animer na ndenge ya malamu séminaire oyo et se clôturer na ndenge ya Sengo Makasi mokolo ya dimanche 25 février. Deuxième séminaire ya culte oyo et kosale mabongo na temple oyo na paroisse nouvellement acquise oyo misala ezali kosalema. Bosimbake intervenant na deuxième position, président général ya ba laïque ya 18e CAC ye abengisamaki na célébration pe alobi azalaki honoré poete azalaki invité na séminaire oyo ya Makasi et yo ke inauguré elan mususu na ndenge na ye. Alobi ezali défi pe détermination ya comment na peuple ko réaliser rêve na bango pe ba ambition ya Makasi. A profitaki na occasion oyo diacre Claude Mbumba Mabika ye a promettre soutien ya Makasi na laïka communautaire oyo bongo azali ko diriger yango pourvu que gloire et bana kopesama et pas yanzambe ndenge a précisaki premier diacre ya communauté membre ya église du Christ au Congo ye ashitaki na kotondaka ba principe sacro-saint Dieu d'abord avant toute chose. Troisième et dernier intervenant ezalaki bongo ingénieur Marc Hulot ye a félicité ki culte oyo francophone ya Lembagar 1 na ndenge bauti ko totaliser 40 ans d'existence. Coordonnateur ya ba paroisse culte francophone protestant ya CAC a reconnaître que numériquement Lembagar 1 bango baye na troisième position na Kinshasa après PFK ya église du Rocher. Culte oyo et marka ki bongo clôture ya premier séminaire biblique oyo ezalaki organisé na culte francophone ya Lembagar 1 et connaîtra qui peut présente ya délégation moko ya Makasi ya honorable Neron Bungumbungu pe ba personnalité mususu oyo basukisaki nyonso na prière ya révérend Jean Lelo ou azali coordonnateur ya district ecclésiastique Kin Central pe pasteur titulaire ya paroisse oyo tuti kotangela bino na micro ya Info Lingala boyo ka ba pasteur ndenge balobaki atako lubeko ezali atako bipekiselo ezali kasi lola ekoki kofungwama mpona baoyo baza ya nzambe yantanke bana nzambe tobangaka bipekiselo te tobangaka baobstacle te wana toyebi ete nzambe aza elongo na biso elonga mpe eza na ngambo na biso bibelongolo tozala awa na Lembagar autour ya mama ya likambo tobengi atako mobeko ezali lola ekoki kofungwama na ntina ete esala biso bolamu mpe makambo ebongwana tomonaki yango na nzela ya Esther mpe Mardoche makambo oyelaki bango kasi na ngolo ya nzambe balongaki donc toyebisi bato bilakeli mabe mpe makambo ya ndenge na ndenge kokosalema kasi soki kondima ezali lola eza kofungwama. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse pour l'année 2024 a présenté fait le meilleur na ba client na nyonso. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mi pesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais bakosala lancement il y a moins de la femme entrepreneur oyo ba bengi mwasi day du vendredi 8 mars au dimanche 31 mars enregistrement ezali déjà kosala makuna na maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation oyo ezami kuna na première limitée. Sous les hauts patronats
parrainage, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anadek, Bazali Kosala, lancement, il y a mois de la femme entrepreneur, Oyo Babengi Mwasi Day, Kobanda vendredi 8 mars, Kino dimanche 31 mars 2024, et Koyinda Mabe, et Kozala Pera contre, il y a ma femme passionnée du numérique dans Mitop Bibi Digi, Bakonkou, il y a push avec AIM, Bakosala Pe lancement, il y a plateforme numérique, il y a Anadek, mois de la femme, et Koyinda Nandenge ya Kosakanate, Anadek, Ezali Nini, Anadek, Ezali Bongo, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Boyoka bien, ba enregistrement, Esi et Bandi, Yango Ezali Kosalema, na maison de l'entrepreneuriat et de l'environnement, na première illimitée, Yambala Oyo, Nde Mwasi Day, Anadek, Likambo ya entrepreneuriat, Yaba maman, Anadek, Likambo nde Yaba maman. Anadek, Likambo ba maman. Quartier Badara, ils ont un problème makasi na likambo etali courant na mai population azako nyo kwama na quartier oyo kuna oyo zwami bongo kuna na commune Yansele héritier mapindemi Yannick Musiteki. Quartier Badara na commune Yansele likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi a na 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya info lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa toana quartier Badara 2 commune ya Nsele tofandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te tozotungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana tosouffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bosikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te ezaloko déjà ume bantu Badara oyo bantu banjango na tomona courant te tomona mai te yango tozana bosenga nango nde na moment oyo na mbula wa 2024 bakotela biso courant bakotela biso mai po sipesa nécessairement ya somba tabiloko ya courant ezate po tozo bayeni courant ezate ozomona tozana susa courant na mai bakotela biso. Population afandi na commune ya Kimbanteke mingi penza na quartier Betonkulu baza na problème makasi na likambo etali bongo mai na courant awa mai melera mingi mai bongo ya rivière Tchwenga héritier mapindemi. Bandeko bavandi na commune ya Masina mwa pont oyo bozali komona toyebite soki tobenga yango vraiment pont yango ezali kosunga bandeko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 Mapela c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona evindaka na ndenge ya kosakana te yo ko traverser wapi soki mai ya ntsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière Nsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traversé rivière Nsanga pe ezali ko kabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza ko beba tension mai tondi ndenge ezongo leka do sengi na ba député biso bimi abong c'est pour vraiment moi eza te poto leki makasi. Abong c'est pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ane to ke na boutique na bakela biso na bandako. Apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako bukana partout donc batu bazate
donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo kobanda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya kokire biso mai oyo bafongola biso mai oyo Rotiva pesa potopoto kitoko équipé acheter aux ala mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Ah merci, ya buinde bana nyonso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Bote ma kodona bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango tata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro olinga kolata ba sapota qualité place eza semoko na 7e rue Limete et pa ya papa greffe papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na petit boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na Limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous, les hommes, par contre, on n'a pas gris pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on a pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Dans ça, il était pourquoi Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint à Zali chez Koko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons même bonne foi. Alors, nous avons pas chef de l'État. Nous avons fait mon compte. Nous avons dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on va devoir dans la salle sur le téléphone à 7e rue place commerciale na petit boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Ador à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat qui a mon nez, le col à il. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Ozala o lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na osala na saka réparation na saka fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ki bater ça
Oyoki, adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Na elema onde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pour na peuple merci mingi na Rit Kindu oyo akumbela ke dise peuple zaki assisté pa ya Nathalie Kaila Kapenda na sima caméra tozala kibongo na Igor Nsingi montage sima makina Christian Kiangebeni pe Fabrice Lundo mi journal ya peuple pour na peuple zaka supervisé et pa ya héritier mapine mbande ko botika na malamu. Au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mi pesa, bakisa assurance et sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King